Topesi bino mbote bino bato bonzimi koyamba biso na mabota na bino pona tina na magazine chrétien en lingala. Tofongola yango na makomi oyo Église évangélique la pépinière et bongisi pona ba mama nyonso soirée ya enseignement na agape na louange pe lokola. Na boye batei bazali mibale mama Malachinkulu na mama Ani Kondo na mama na Likambo. Elle est revêtue de force et de gloire. Adresse Zasemoko quartier Ngilima numéro 11 bis commune ya Matete boye ibolamu na ba mama nyonso. Pasteur Véronique Mbombo, responsable ya ba mama na église Mangembo ya Bandalungwa, ye apesi ba mama toli na Likambo etali teme ya mwa ya ba mama na tina na yango toyoka ye na micro ya Patrick Madeka pe na ndeko Francis Matondo. Pasteur Véronique Mbombo, responsable ya domaine ya ba mama na église de Mangembo Bandalungwa, atikali simate pour na mois de mars oyo. Atalisi na ba mama lolenge nini bango pe bakoki komema un plus na libala to pe na mabota. Pe abakisi lisusu ke ba mama pe bakoki komikotisa na nouvelle technologie. Ezali mingi nazobisa ba mama kolalisa kokitisa maboko te. Oyo bazobisa biso chaque année autonomisation. Autonomisation, maman, il faut se prendre en charge. Autonomisation, c'est prendre en charge. Maman, cause la kakate, que papa ya coupé ça. C'est vrai que papa ezali devoir na ya coupé ça. Mais maman, yopé, téléma, ça les locaux. Cause la te que maman de la carte nous connaît sur la main tendue. Qu'est-ce que tu amènes au couple? Il faut amener quelque chose. Na kati na libala na bino. Na kati na foyer na bino. Maman, ça là est loco. Ça là est loco. Oh maman, un plus. Yangonde, autonomisation de la femme. Parce que l'année où makamwa numérique, makamwa digital. Maman, quand tape na nouvelle technologie. Kozala kaka te na simate. Téléphone na yo na ndako. Téléphone wana ekoko aider yo. Eko ma boutique mobimba. Téléphone na yo ezala kaka te po otala ba TikTok. Otala kaka ba nini maman kota pe omi kotisa na nouvelle technologie. Téléphone na biso ba maman mingi ekoma bana nde bazo salela. Soko komi na ndako mwana asazu téléphone na yo, mais maman yo oyebi kutu te. Na église na Mangembo tozo kanisa to sala ba formation pona ba maman nyonso. Maman pour le mois de la femme, maman téléma kolalisa maboko te kovana na ndako te kozalaka mutu akolela te kozalaka mutu akoloba bapesa yo. C'est vrai que bapesa yo. La Bible a dit les devoirs les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Na yango esengeli na ba mama nyonso pe bilenge basi ba se prendre en charge yango nde to bengi autonomisation lisusu ba mikotisa na monde ya ba faire na nzela ya nouvelle technologie bongo nde ezalaka. Papa Laurent Kalombo Tshindela ye a publié livre na titre propos recueillis autour de la littérature congolaise. Toyokaye ndenge apeseli na micro ya Patrick Madeka pe na ndeko Francis Matondo. Kombo nanga Laurent Kalombo Tshindela, naza diacre na église ya Mangembo pe directeur général ya Vers Pâturage télévision. En plus d'être diacre et directeur général de Vers Pâturage, naza mokomi. Et nauti kalamingi te kokoma livre oyo, propos autour de la littérature congolaise, qui est en fait un livre d'entretien de 435 pages, paru aux éditions L'Harmattan. Na kati ya livre ngo na beti masolo ya littérature congolaise na bakomi minene ya mboka na biso neti Feu Philippe Masegabio, Didier Mumengi, Yokalie, Clémentine Faïk Nzuji, Charles Djungu Simba, Pichi Banda, Yolande Elebe, Tata Longi, Richard Ali et les autres. Nabango tosali oyo bengaka na français un état de lieu de notre littérature. Touti wapi, tokomi esika nini, tozokende wapi. Nous nous sommes posés aussi d'autres questions comme
quelles sont les thématiques exploitées par nos écrivains et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et puis, tout ça la nini pour bato moi ebele batanga littérature ango et que littérature ango e bana na mokili mobimba. Tokomi livre oyo en fait pour na komema bato babanda kotanga, babanda ko se cultiver, babanda ko réfléchir car littérature eza eloko moko oyo ezosunga biso tolongwa na niveau ya C, niveau ya ba futilité, ya matongi, ya polémique, niveau ya biloko oyo ezo faire avancer biso te. Ezosunga biso tolongwa niveau wana po tomata mwa likolo. To focaliser ba makanisi na biso sur l'essentiel. To koma batu ya bwanya, des hommes et de femmes sur qui le Congo peut compter pour sortir de l'impasse et pour son développement. Livre Oyo, Eza Kitoko Makasi, déjà, rien que par sa présentation et aussi par son contenu. Moko ya Bakomi Alobi que c'est un livre choral, un livre à lire absolument. Bokoki kozwa livre ango wapi na bibliothèque Rehoboth sur l'avenue Mbanza Boma, numéro 378, quartier Adoula, commune à Banda Lungwa. Bokokite pe kosala commande à livre ango sur Amazon ou sur le site des éditions L'Harmattan ou tout simplement appeler au numéro plus 243 81 515 83 62 et l'ouvrage vous sera livré. Prophétesse Bijou Mitonga Nikuba ye azalaki lobi elongo na ba jeune ya église sans précieux awa na Kinshasa na commune ya Kalamu na tina na likambo fils de l'homme prophétise tolanda ye. Personne ce soir vous pouvez ne pas avoir un ministère prophétique. Naza mosakoli yope oza mosakoli wana nde maloba oyo epesamaki lobi na milulu ya bilenge na église sans précieux wapi esika mosakoli Bijou Mitonga Nikuba azalaki wana pona kolobela na tina na mwana na moto sakola. Message oyo na memi na ndako oyo eza tout simplement message otobandaki déjà lobby na bandal na jeunesse fils eza pour eza thème fils de l'homme prophétise et tozali kotalisa que au travers annonce au travers malobana biso o ezalaki ya bokauki ekoki ozwa bomoi o ezalaki ya kokufa ekoki kosekwa au travers malobana biso parce que Bible ezolobana biso wana na Joël 2:28 Nzamba lobi boye lilobana Nzambe lobi après cela je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et ce qui toke na livre ya acte komona molimo na Nzambe na acte 2 ekitaki et biso na kati na ndako awa totombola ngolu totombola grâce eza isu lokwa na tangwa Moïse te o ezalaki que il faut mutu moko kaka selon besoin ya Nzambe nde Nzambe asalela ye mais na tango ya grâce ngolu na Nzambe molimo na Nzambe ekita likolo ya mutu nyonso et tous nous pouvons prophétiser, peut-être pas dans le sens où nous avons un ministère ou un don de prophétie, mais lokola molimo ese kiti pa ina biso nyonso tokomi prophétique. Na boye mosakoli Bijou atalisi biso lisusu motuya ya lisakoli na bomo ya bana na Nzambe. Prophétie, en fait, ezali ko révéler. C'est vrai que prophétie et les karatango. Prophétie et les kakande d'azalobaki mukolo, je pense, ya mardi. Ezoaka passé, ezui présent, pe ezali ko kende na avenir. Prophétie, ezali tout simplement ko révéler divinité et loco. Bible ezolobana biso boy. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ezana mukano mo boy. Ezana
projet pe volonté ya nzambe na kati na bomoi na biso et au travers prophétie nzambe azali ko révéler pe ko talisa nini oyo azali ko bongisa na tina na bana na bato. Ndeko nanga esengeli na biso banso toyeba ete tozali basakoli na tina na yango tokokanga monoko te kasi tokolobaka maloba ya malamu mpo na tina na bomoi na biso. Maman Christine Wanatu ya Église Mangembo ya Bandalungwa ye atalisi biso lolenge nini département ya counseling etambolaka toyokaye. Église de Mangembo Bandalungwa ebongisa na disposition ya ba couple nyonso bazala ba fiancé topé ba marié na ba oyo bazana union libre département Mobimba ba bengi na kombo ya counseling na tina na yango Mama Christine Wanatu responsable ya département yango apesi biso ba détail boyokaye. Awa tozana kasi na département ya counseling na kotalisa moke département counseling comment ça fonctionne département counseling des aliwana. D'abord, pour nous encadrer le couple par la prière, par l'orientation, par l'exhortation. Nous avons pour nous couple marié, nous avons pour nous couple fiancé. Alors, nous avons une mission, objectif pour soutenir le couple au bas de problème. Ce couple moi un problème, aïe, tout pour soutenir par l'écoute, si malango, to exhorter et puis to péci solution par la grâce de Dieu au moyen de la prière na un problème où yo bazo traverse kanango. Et pour les autres, le département fonctionne comment? Nous avons un fermissement. Autopé ça va couple fiancé. On s'occupe des couples fiancés d'abord. Bayaka to bandi na bango na ba consultation. Et puis, nous avons un module, on fonctionne suivant les modules. Nous avons un module juridique, nous avons un module médical, nous avons un module matrimonial. Alors, lundi, le module nous surtout. Normalement, on a un fermissement, tu peux ça pendant 6 mois. Dans 6 mois, on a pour permettre de et puis, peut-être comme ça, il y a qui a une opportunité, il y a pour ça 4 lois à Yamba Yesu au travers counseling au travers makambo ekolo kaliba la main akuta na pena Yesu pour Yesu sans Yesu liba eza malamu te. Ndeko fiancé, ndeko marié topé ndeko oza kofanda na union libre yaka kozwa boyebi na o etali libala na département ya counseling po ete bofanda na kimia na libala na bino elongo na Yesu. Pasteur Didier Nkulu ya Église la Pépinière atalisi na bandeko nyonso ba programme lolenge elekanaka kuna toyokaye na micro ya ndeko Patrick Madeka pe na ndeko Francis Matondo. Pasteur Didier Nkulu ya Église évangélique la Pépinière atalisi na bana ya matete nyonso pe ya ndinga ba programme ya ba culte na bango lolenge nini etambolaka bolandaye. Bon, Église Pépinière, comme Mangembo, Touti, na grand groupe Sacré-Cœur. Alors, comme des cellules, nous on était cellule de Lemba, d'abord enseignement, et puis cellule de prière, et en évoluant, tout comme Église. Alors, Toza na Matete, na Ngilima 11 Abyss, et nous c'est former, préparer et envoyer. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons formé nos serviteurs, nos disciples pour les envoyer. Et nous croyons que la grâce que Dieu nous a donnée, c'est aussi pour amener le peuple de Dieu à entrer dans leur canon, dans leur destinée. Alors tous ceux qui viennent dans cette église, après un moment donné, nous croyons, et nous l'avons vu, Dieu les visite et Dieu change leur vie. Et le plus grand objectif, c'est d'amener le peuple au ciel. Mais avant le ciel, il y a la terre. Ndekonanga, Nzambe balukaka ye. Yoyo zwami na matete, Kisanso Pelemba, Église la Pépinière et zwami na quartier Ngilima 1, numéro 11 Abyss, na commune ya matete, mosikate na station Kwenge, yaka et bongo Nzambe akopambola yo.
tokomi bongo na suka ya magazine chrétien alingala ya moko na lelo totondisamaki na esengo kokota na bandako na bino na ntina tokabwa na moko na lelo tolanda makomi elobi nini. Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na biso. Maloba oyo elingaka kolakisa ete tokomi penza na suka ya magazine chrétien en lingala moko na lelo na itando ike tokabwa na bino lelo kasi tokotika na bino bokoba kolanda manaka na biso na nzela ya chaîne YouTube ya magazine chrétien en lingala pona kozwa o etali ba notification mosusu pona tina na yango pe bokopambwama. Tokomi na suka pona lelo tosepelaki kokota na bandako na bino tika kime ya mokonzi Yesu Masiya ebila moko na biso pona biso tokomona na mikolo ikoya kasi topesi pe mingi boye. Merci mingi pe mbote lisusu na ba mama nyonso tu ya mikili mobimba kimia eumela pona biso mbala sima nde tomonani.